Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24h/24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue. Très bien. Botenabino Balandinho sur Abosolo Télévision. Merci pour la confiance et la fidélité. Tozuli bakwa okuta na sulelo et sengoza na motema koyebete basango kunyo so ya monde bache motema na mosalo tozakosala. Nazoli kete boza malamu. Lelo na lali na pasi parce que à partir ya ba 3 heures bappel ezalaki moi mingi. Et puis après na ekozwa téléphone ya basango ku moko babengi ngai famille moko baza victime. D'ailleurs na moment tozolo Bosco azali sur terrain na Njili quartier 13. Et dans la famille moko ba côté li bango na butu et pa ba kuluna ba violer mwana na bango a mwana wana azakutu étudiante azako préparer défense nae a comme déjà l'année terminale et puis de deux aussi aza mwana oyo a travaillé qui pe na francophonie a travaillé na francophonie parmi bateau ba kotaki na ba drapeau na kati ya cérémonie ya francophonie moyena la kisaye a ozalité pour na ko batela bomoto nae mais ba violer mwana mwasi wala ba beti bango na ndako na ba machette et salinga y passe bandeko na ngai ba image ezali mais moya ko l'accès longi na ezali te ba témoignage ba mama ezali toko bomba mwana mais bokoyoka makamonyo so bango famille bazali koloba j'ai envoyé Bosco sur place ba ke koluka police ba kuti policier kaka moko na kati ya siat batuni policier ba ibisier boya tozana seko policier lobi moyena ezate na zaka ngamoko poste kotika na nani ezana Njili na quartier 13. Et puis, moto aliboso ba violé na venue en Atebaka, selon ma témoignage, plus de 10 personnes, filles, elles ont été violées et pas il y a différents groupes ya bakuluna sur la même avenue ou le même quartier. Ezali soleil impuissant. Il y a ba service ya sécurité ya police ou ezali sur place. Ba policier, ba koma na bango okengela ba moto, ba koma okengela mituka, ba tika batu ba souffrir na pasi. Tala ndenge ba sangoku bazali exposé tala ndenge ba congolais bazali exposé na mboka na bango okanisa lokola bazalaki na esika mususu bana pays moko eza jungle menzoka mboka eza na bakonzi mboka eza na bakonzi ya police eza na ba policier eza na ba service nyonso eza opérationnel et incapable ya commettre fin à cette hémorragie avec ces phénomènes de kuluna wana ezali ka ya sangoku abenginga mais combien de cas otozola mokanango na Kinshasa batu musu bazangi maloba ya koloba ba musu bazana ba numéro na bisote. Le phénomène Koulou dans la ville-province de Kinshasa. L'inefficacité à l'État. L'État semble être absent dans cette histoire. Qui nous délivrera de ces malheurs? Nana ko délivrer biso na hémorragie oyo. Nana ko délivrer biso dans ces phénomènes Koulouna. Qui va arrêter cette hémorragie? À quand la fin de cette mélodie à Bakoulouna? À quand la fin de cette mélodie? Naibisaki bino ke bakonzi ba nyoko kwa makati. Bakonzi ba vivre la bien. Bakonzi bagana nzala te nzala ya mokonzi eza kobongana yo c'est-à-dire soki mokonzi alobi ke na nzala yebaki azangi $100,000 azangi 50,000 azangi 500,000 nzala na yende rêve na yo na venir ozolukozwa 10,000 lemso luka 1000 ya pamba mais mokonzi azana 100,000 te azana 1 million te mikoloana abi les choses ne marchent pas pour azangi 1 million mais yo ozoluka 1000 francs ozoluka $500 ya salaire ozana ngote mais ye jour azangi ba 1 million asimaka ba 10 millions awolo ba il y a plus grand chose ces derniers temps bazali konyo kwa mate toutes les autorités que vous voyez ici banyo kwa magate les ministres les députés les mandataires banyo kwa magate que ça soit provincial ou national, mais bazu pouvoir pour nous servir bino, ne serait-ce que la sécurité. So ba pesi social te. La sécurité fait partie à social. So ki biloko ekiti na wenzete, so ke loko mso monanité. Mais ce qu'on vous demande, c'est de sécuriser les personnes et leurs biens. La police qui est censée à sécuriser, police a bendi nzoto alobi mbadi, nazanga moko.
biloko ya bato eza bamoto ya bato ezali awa mituka ya bato ezali awa en croire baréponse oyo bango bapesi ngai selon les témoignages polise abi moyen akende eza te mpo soki nakei awa naza nga moko nakokende si ate kotikala na banani quartier 13 mobimba na difficulté on a violé une fille moyen kolakisa bino te fille oyo baviolé aza déjà majeur il peut avoir 22 ans 23 ans étudiante azosili sa classe mais baviolé azo préparer défense batie na traumatisme ya ndenge nini et c'est comme ça que ça se passe les gens ont vie normale on va violer on va faire du mal les Koulouna vont entrer ils vont appeler Sango on va dénoncer rien ne va se passer et ça va rester comme ça les gens sont focalisés dans le débat et la révision à la constitution il ne faut pas réviser il faut réviser il faut pas la changer il faut la changer c'est autour de ces débats là mais la sécurité du côté là on a Zagoloba Nanjili na quartier 13 nous invitons le commandant de ville général Blaise Kilimbalimba et les autres au bazar au service de sécurité pour battre la bateau. Ces phénomènes Koulouna et les autres en plaire pour besoin médiatiser ango. Ba Koulouna boko iko sila na bango ndenge mususu ça que bazala médiatiser. On peut avoir un autre traitement approprié ba Koulouna sans que tout l'accès bango na télévision. Boko sila na bango ndenge mususu. Boko pakola bango mafuta, boko lambela bango biloko kolia, boko somela bango bilamba sans que tout l'accès bango. Ba service rosala musala rosala. Je ne peux pas vous montrer, je ne peux pas vous faire la leçon. Je ne suis pas expert en matière, mais je vous donne un avis. Boko sila na ba Koulouna na ndenge mususu. Boko somela bango bilamba sika, bazo pakola mafuta. Yambila, yandenge, sans que tout comme un problème. Là où nous en sommes, c'est trop. Maintenant, regardez que quelqu'un est en difficulté, on a violé une femme congolaise. Sotobito tanga ba kombo ya baso bazo violer na Est Mikolonios et pas ba groupe rebelle. To komi na ba rebelle sur na Kinshasa qui continue à faire ce travail. Même temps ba gyrophare, ba policier nyoso baza censé combattre la bateau. Bango na bazota mona balabala ba gyrophare, mutu moko ba ko vivre ba ko battre la na 700 soki na 50 policiers, na 60 policiers ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais bazoti ka ba paisible citoyen. Il faut que ça change. Nous invitons les autorités à mettre fin à cette hémorragie, à trouver des solutions idoines. Et l'insécurité, on est là tabatunios. Toutes les autorités qu'on a tabango. Et qu'on a tabango. Je vais prendre les informations du jour très rapidement avant de prendre notre premier invité. On a 3 séquences, hein, 30-30 et on va voir un petit débat. Kinshasa, le ministre provincial des Transports annonce les mesures drastiques contre les constructions anarchiques le long de rails. Sécurité, 14 miliciens désarmés par la coalition FARDC-UPDF dans l'est du pays. Ituri, 3 morts dans une attaque rebelle à Irumu. Plus de 1000 décès dus à la variole des singes en 10 mois. Procès Kikouni, l'opposant dément avoir incité à la désobéissance civile. Bukavu, les enseignants des écoles publiques divisés sur la poursuite de la grève. Avant-dernière information, Kinshasa Njili, une famille attaquée par les Koulouna, des jeunes filles violées. Bukavu, effondrement d'un mur en Dendere, une mère et son fils perdent la vie, le père grièvement blessé. On va prendre ces dossiers, Makamboyo, Kofinga dans les réseaux sociaux et les Kimingi. Heureusement, depuis que M. Moutamba, ministre de la Justice, a bétagi lobo qu'on a mis ça, bah service ya police judiciaire, bah koti likamboyo, na moni justice à koti na réseaux sociaux, il y a quand même un peu du calme. Bato bavandi quand même moi kimia toyoki makele le kiti bao bazo finga mingeza bato baza libanda mais awa na Kinshasa je pense que bato belé ba moni so importance ya ko finga te basala misala na bango bao bateka bao balobaka nous pouvons nous respecter mutuellement sans que to kende na ba dérapage ya ko finga bato les dossiers Denis Lessi avec les pasteurs Walesa et ça dossier aussi quoi comme la justice j'avais suivi les pasteurs j'ai suivi Denis Lessi qui est mon beau-frère, mais je suis désolé, le dossier est déjà la justice. Est-ce que Bakokanga Denis Lessi ou pas, malgré les pardons, le ministère public doit continuer à poursuivre. Il doit continuer avec son dossier, malgré les pardons à Denis Lessi. C'est ça la logique du droit. Denis Lessi a le bagage, ça la droit, logique, il y a droit à un. Le pardon, ils ont empêché, ils ont restreint, ils ont arrêté action il y a ministère public. Le ministère public peut continuer à poursuivre malgré pardon. Pasteur Kabundi Walesa, récemment nous avons vu à l'église
abimisaki ba audio ba conversation, on va en parler tout à l'heure. Batu bazalaki l'histoire et bandaki ndenge totamboli. Mais to komi na likamboyo. Denis qui dans un premier temps avait refuté ma responsabilité à ma camion sur balobaki nae. Finalement il moko asengi pe pardon. Asengi pardon. Pardon à la pasteur Wale Sayo qui a moi lobi mosa na nzambe na limbisi. Mais malgré ça, les ministères parce qu'il y a un dossier qui existe. Le dossier est déjà ouvert. Un dossier en instruction. Donc, Denis Lescan sera à Kinshasa. Il faut battre na yo botama pitata nonani mama nonani. Il faut battre na yo ba komango na papier. Et puis battre la commerce qu'on va faire. So ba koyokana comme la justice. Nous soit il fallait pas porter d'abord plainte. Mais du fait que va porter plainte et comme makambo soki négociation que faut ça la justice. Il y a télévision boza sur la place pour l'action publique et ça va continuer par rapport au ministère public. On a qui précision il y a droit. Kolobateke sangwa lobi bakanga Deniles, Kolobateke sangwa lobi passer ou aller ça. Je vous ai juste rappelé les notions des droits. Ça se limite là. Ko interpréter makambo nga ndenge musute. Je reçois Gédéon Kabouya, chargé de presse. Il y a Pasteur Walesa. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sango, bonjour à tous qui nous regardent. Très bien. Allez, na bengi pour la zone moi précision parce que le quoi li kambanga comme ko tanaka la société, ezaki le quoi li seki mais zo pusana. Bato bakomi ozoka, bato bakomi kolela nango, li kambo ko penza moi malamu. Bodina Pasteur Walesa. Non, ça très bien. Aza bien. Ouais, très bien d'ailleurs. Toka ka zaki na retraite à Bimi to azaga. Non, dans un programme il y a jeûne et prière, c'est pour tout le monde. Voilà. Donc aussi ça dimanche. Très bien. Ouais. Pasteur Walesa, bato ebele bazo benga ye makioniste. Et tamboli na réseau, ce n'est pas Walesa que moi je connais. Moi j'ai une histoire avec Pasteur Walesa. Je le connais personnellement. Na yebiye banda église ezalaki non limité, ezalaki na nukute église, c'était un groupe il y a intercession bat bangena ko sambela. Ezalaki moi place à moké. Je connais un peu l'histoire comment il a évolué jusqu'à ce qu'il ma place à Zali. Mais tovani na tamoko toloba une année ou 2 ans comme ça ou bien 6 derniers mois ici, makele le bimi na réseaux sociaux. Tu sentir à chaque fois que vous allez ça le bien loko Denis les sauter les malango. Tolingi d'abord toyeba quelle est votre part de vérité par rapport à bateau bazo taxé pasteur un makioniste à fabriquer un miracle, à fabriquer un témoignage au détriment ya bato mosusu mais l'avantage na emo. A sombisa bato banguma ainsi de suite. Voilà, merci beaucoup. Je pense que vous avez l'histoire avec le pasteur Walesa. C'est la même personne là qui est Kabundu Walesa jusqu'à aujourd'hui a changé. Dieu fait avec lui des grandes choses. Ndama banda ko sala ne makamukala. Oui, mais terme maman qui on a envie de bando yo kan migolo. Surtout to qui ont vraiment na ba détracteur naé. Biso to ye kolate ko sala nzambe cop. Koluka muto lokuta ko loba nzambe muto sali comme si nzambe était impuissant, non. Nous avons appris à servir le vrai Dieu, c'est le Dieu qui a suscité Kabundu Walesa, Nzamba péché mission au Azanango Lelo. Dieu fait de grandes choses avec lui. Mais le problème se pose où? Na batu oyo bazo koka ko supporter tes existences naï. Batu bazo koka ko supporter ministère naïté. Ne batu oyo bazo landa chaque fois bazo luka qu'est-ce qu'on doit faire pour akoya pe ko na biso. Parce que déjà c'est quelqu'un d'une vie à sanctification, marié à une femme avec plusieurs enfants avec la seule femme. Azan escroquerie, azan sa mututa, azan problème na mutute, nyongwa mutute, quand bien même azan mututa, azan la peine na ba défaut naï. Mais concernant mon salaire Nzambe, il le fait avec intégrité. Et cela fait que bat oyo bazo bundi ça y est, bazo comprendre que c'est Dieu qui fait. Bazo sala effort ya quoi il ça y est. C'est comme ça chaque fois. Vous savez sango, nous autres kutana na ba problème ya ceux qui mutu alegi l'église na biso. Basambele bien aye a témoigner ne loko nzamba salelié surtout bat loko la banganga nazalaka ndoki nazalaka nganga. Ce sont des gens balandaka bango na sima parler de tracteur baluki batal nan mode de vie nae abi muto so te proposer montant moko ba rondi mat aya asa la contre-vérité ya témoignage na yemoko. Il y a des gens qui ont été séduits comme ça ba bengi ba pesi mbongo ba bisi le kana télévision lo ba ke loko to sala na wale sezalaka cop. Et moi je me pose la question. Logiquement, ce qui fait ça, les marabis, et tout ça, c'est quoi? La mission de détruire le ministère à se sacrifier pour servir Dieu. Mais là, certainement, et vous avez un antécédent, ou est motivé. Peut-être que vous avez la part de vérité.
oyo tozomona eza conséquence logique peut-être ya baconflit moko ezalaki oyo biso tozalaki na maîtrise nango te euti wapi origine ezowuta wapi oyo tozomona bafaussement ndenge ozoloba baccusation fausse peut-être bamonte eloko de toute pièce ezaka baconséquence mais jeunesse nango ekozala oyo ememi na likambo. Ouais, mais c'est ça que je dis que motema mabe ya bato. C'est qui est vrai que bato belé o bazalaka sous na Saint-Esprit te bakomaka na kanda ya bato ba bateli présence ya Nzambe na vie na bango. C'est juste ça. Qu'est-ce qu'on doit faire pour y na biso to kokana? Parce que Olesa n'a aucun problème avec les gens, il n'est pas conflictuel, il répond à chaque invitation s'il y a nécessité, il répond à chaque demande s'il est capable de le faire, à un problème na mutute. Mais seulement, vous savez, en 2021, une fois, c'est par notre canal que Denis Lessi nous a contacté une fois pour dire qu'il voulait voir le pasteur Olesa. Abenga Inani précise. Abenga Apôtre Mania, c'est un frère qui travaille avec nous. Ouais. Abenga Apôtre Mania, sinon je vais voir pasteur Olesa, pour faciliter ngana monaï. On l'a amené chez le pasteur Olesa. À lobby, je suis venu vous voir pour vous présenter mes excuses parce que banda mosala nzambe. J'ai encore la vidéo, j'avais vu ça mais on a TV na langote. Voilà. So nazaki nango j'allais mettre ça. Je suis parmi batu oyo babande ko bundisa yo parce qu'on doutait de toi. Tu le muto uti mbujima yego mako ya ko s'imposer na Kinshasa boy. Et c'est comme ça que babanda na moi au début là c'était Aza fétichère, Azalaka Katiera Kimana Mbujimai. Ils ont créé beaucoup de choses pour détruire l'œuvre de Dieu et ça n'a pas tenu. C'est comme ça que Denis Lesayaka Rosenga pasteur Olesa pardon. Yemoko. Yemo bobenga été. Yemo je suis à la télévision. Na ye na mo na yo na senga yo pardon. C'est une vidéo d'ailleurs qui existe ça même dans les réseaux sociaux. J'avais suivi ça. Yemo mtoyaka que to bundisaka yo mingi banda obandi avec un groupe de pasteurs, on se disait mais tozalaka na yete ya uti mbujima et comment ko s'imposer boy. Et c'est juste ça. Pasteur Olesa lobi na limbisio. Je ne peux pas avoir de problème avec toi. Chacun doit faire le travail selon compétence et puis selon alliance à traiter dans Nzambe. Je ne peux jamais avoir un problème avec toi. Et l'équipe. Pasteur Olesa que vous voyez à l'époque, il y a général Célestin Kanyama, lorsqu'il était commandant ville de Kinshasa. A Benga une fois en parade, a présenté un groupe de bandits à l'objet qui bateau main armée. Il venait pour Narubomayo. Envoyé par le pasteur. Ça nous fait mal. Le général Célestin est en vie. Pasteur Olesa, vous avez cité le nom de pasteur. Vous avez cité le nom de pasteur, mais il n'y a pas de preuve. Moi, je suis serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui reste que chez lui, à l'église, il fait l'œuvre de Dieu, il n'a aucun problème avec les gens. Mais la question qu'on se pose chaque fois est que, jusqu'à arriver au point, il y a Robomaye. Jusqu'à arriver au point où circuler dans les réseaux sociaux. C'est juste, c'est pour vous dire qu'on n'a aucun fait de vérité. Il y a quelque chose qui a suscité la haine. Ceux qui me doivent aigri, ceux qui me doivent la haine, la haine kaka. C'est ça le combat de Kabundu Alesa. Parce que pour Outimbu Jimaï, il n'a pas le droit de servir Dieu. Aza victime, il y a don? Oui. Azaka victime. Oui, Aza victime, il y a grâce. Donc, Kabundu Alesa, avant Denis Lesa Rosengi pardon, batika la kongo na nante. Ndenga azawana pour la première fois bamona na izalaka na matanga ya papa Mbiye. Non, d'abord na matanga na bango Denis Lesi a fait la grand frère naye. C'est comme ça par compassion que le pasteur Olesa kenda kotala epé na matanga. Après, komona na aéroport na matanga ya papa Mbiye ya cité Bethel et Sili. Denis Lesi yemoko muto ayaka yemoko ayaka le pasteur Olesa. Ils ne se sont jamais croisés, bakutana te bavanda te. À part peut-être par le canal de quelqu'un ba solo là, mais boye que bavandi bakutani ba solo li bazana na projet moko basala honte. Non le basala. Ouais. Alors ou Denis Lesa sengi pardon, et c'est até pas na bino so benga até pas na bino. Te ya go ya até pas na bisota. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas prêcher chez nous. Bozo croire ndenge moko te ou il ne peut pas. Pour la raison. Bozo ko côté une église na bisota non. Pour la raison. Mais raison il y a oyo ya zo za la kaka. Il n'a pas une bonne vie. Il n'a pas un bon témoignage. Il n'a pas un bon témoignage. Ouais. Alors, problème na yé tout le basiko lelo. Ndenge bazalia parce que bitumba zali. C'est le constat. Donc le baté que pasteur Wale Salukele bitumba to Denis le Salomon bino de batozo constater mais biso tozo mona ke ba pasteur mi balé bazana problème na niveau ya réseaux sociaux. Jeunesse a problème au sans citer les noms de gens
et bandi wapi. Non, bon, Kolobari, par exemple, problème, moi, je ne suis pas d'accord. Ok, allez-y. Ouais, je ne suis pas d'accord parce que Pasteur Walesa, à cause de la problème, Pasteur Atamoroté, comme je venais de le dire, Azanera victime. Il y a grâce, il y a don, il y a Nzamba Pessier. Nous sommes réveillés un bon matin, dans les réseaux sociaux, tout le monde dit Bima, parce qu'on se pose chaque fois la question, mais qui est derrière ça? Chaque fois, ce qui est le Salemi, vous verrez quelqu'un passer à la télévision, et le Salemi qui parlait, c'est Zalaya Lokuta. Or, c'était vrai. Mais on s'est dit, qui est derrière ça? Qui fait ça chaque fois que Moussambe est lié? Après 2-3 mois, ou bien une année ou 2 ans, il passe encore à la télévision pour dire que or, il y a eu une main derrière ça. Et Dieu merci parce que par la situation que nous avons actuellement. Comment vous l'avez su? On a su, tous les garçons qui témoigner, qui na bango. L'église, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, maître féticheur, na ba élève nemi balé. Et ça depuis 2021, le garçon chaque jour jusqu'aujourd'hui. Mais vu distance, un dimanche on se réveille le matin, dans les réseaux sociaux, garçon maître qui fait une vidéo pour dire que Pasteur Walesa abenga ngai ke yaka nguma na yo batu manguma wana ezalaka ya batu ezalaka cop il faut appeler ça mbongo nanga. On s'est dit oh et moi na oyo maître na bango on était même avec lui au culte, on est avec lui chaque fois. On l'a appelé pour savoir qu'est-ce qui se passe lorsque to bengi kolo ba kisi wana oyo andibela nzambe muto yana ba leki na yi. Il nous a expliqué que non moi aussi j'ai été contacté par un groupe de gens mais je les avais dit ngane kolo kisi. Comment vous voyez bisangana ya kolo bageza le kuta or ngana ndibeli nzambe. Il m'a proposé même voir dans les $50,000 ceux qui ont dit le monsieur Aboyaka. Et c'est comme ça qu'on va contacter ma petit naïwana va contacter Kimoko. Ba yebisienin. Yaka tozo mema ba memi pas dénilé. Si selon les informations na otozo kipo le monsieur azana bakanga qui est déjà azana boloko. Ba memi par un monsieur X que Yaka to kende pas dénilé ici. Au solo là. Lorsqu'il est arrivé, solo li. Denis s'est proposé que yo ça la vidéo. Loba que Ngouma wana tout ce que le garçon a eu à dire, dénoncer Walesa, il faut appeler ça ngambongo na ngai tout ça. Walesa loba ki na ngai ki appeler ça ngambongo ti les autres appeler ça ngambongo te ba kolo Ngouma ba mo luka Ngouma na bango. Il a dit au garçon Walesa alinga bosoto te. Ce qui est bimi, Walesa na ba audio ils ont circulé. Il y a ma conversation na bango. Ce qui image et bimi. Une église. Ouais, pasteur à Tchagina. Ouais, voilà. Ce qui image et bimi. Moi je vais les contacter. Ceux qui n'ont contacté, il y a possibilité aux garçons comme ça, ceux qui bouillent, $250,000, il peut discuter même à 100,000 ou 80,000. Ceux qui ont payé 50,000 et puis le reste, dans la seule démarche, ok, poto. Les garçons, à Yoki, à Vandi, à Moni, à Zaypa, ya Denis. Azo yo kabama solo azo bete la ye ya Denis yepe amona la télévision oh parce que marambo ko zala ya solo il a accepté de faire. Le garçon a fait une vidéo so tali vous verrez que c'est une vidéo professionnelle ba monter ba sala ngwe panayi ba monter yango na batu oyo ba sali musala wana parce que ndenge de 16 ans la justice je me réserve de beaucoup de choses ba sali yango vidéo bimi c'est comme ça le garçon a contacté maintenant camarade naïe ayebise ke ndenge za boye ba pesinga ko pepa ya Denis ya kato sala de garçon c'est ce que soki batuni nguma to kolobani abi no place wana yo ko pesanga ide yo ko bimane ti onde ko nguma balobi wale salinga bosoto te to ko gagner là wana nyoso na ba audio ezali na ba audio entre bango moko na bazo solo là c'est comme ça lorsque biso to bengisi Christian maître na bango to bengisi mais qu'est-ce qui se passe yende alobi no bozela na benga petit na mi balé po ngana mwana wana to solo asute mais petit na mi balé bazo zala ne en contact chaque fois de ba kutani bango mi balé ba solo li il a enregistré qui conversation na bango. Il a proposé biso que non Kopeza, il a Denis a proposé qui master wana boye. Et c'était ça. Lorsque Toyoki netoye biso qui est comme ça, si c'est vrai parce que chaque fois on se pose la question qui est derrière ces combats au pasteur Walesa Zobunda chaque fois. Si c'est vrai que ça Denis Lesi, toi accepte. Il y a ça bango qui ondimi yango. Il y a ça camarade no qui ondimi comme ça. Yo ozala lokola mutu oyo ko pesa biso vraiment ba prêt. C'est là, c'est-à-dire bozala qui informé ouais
que Denis Lessi a bandi déjà pour travailler bino. Ouais. Alors, tant que vous se rendre compte qu'ils ont Denis Lessi, pour vous sous qui s'est tina souka, bon dimi bo appuyer des marches wana, pour vous kangaï na ba preuve. Tout ça na pour ça ba preuve. Parce que tout le monde a on est tiré au ya période de général Kanyamat. On vient citer les noms des gens mais on n'a pas de preuve. C'est comme ça que ce garçon a dit OK, le camarade nous a confiance, yo zala naï. Oh mais la biche si réellement ils ont Denis Lessi dans salaire. C'est comme ça que les garçons bandi ko solo là, bandi ko tchapé camarade n'est en doute. Qu'est-ce qui me prouve que Zaya Denis Lessi pour ngana ndima la sala cop. Faut na ba preuve ya que Zaya a salé ba capture d'écran, il y a appel, il y a Denis Lessi avec son numéro. Atindela le bien bon na mon numéro, il faut na yo voir naï. Na banda ki bon. Il faut na yo voir si seulement j'écoute la voix de ya Denis. Na ko ndima pena bima lokola ngande kolonguma, to sala cop wana ninga lobi que tout ça la cop. C'est comme ça. Le monsieur a dit OK, je vais le faire. Pour Bazala, il y a un contact à tout moment à Denis Lessi. Lorsqu'ils ont parlé, enregistré, il a donné à son ami comme preuve que vraiment Isaiah Denis Lessi pour Andima à ça la COP. Dès que nous avons reçu ça, tu le dis waouh, ça c'est le combat pasteur Olé Sazo Bunda chaque année. Il y a chaque fois que Azamoutaman qui on a, Bazolinga Bateka imaginer en mal au moment où il n'a jamais fait ça, il n'a jamais contacté quelqu'un qui soit mbongo. Et puis, je vous informe que c'était un groupe qui pendant 10 pages à TikTok, un groupe de gens qui pendant 10 choses yamabe. Il y a un faux témoignage au même moment de je vous ai dit Magamboisa na parquet. Dossier à l'instruction. Mais tout là nous Makambo a Denis Lessi réconciliation d'abord en 2021. Denis Lessi aye pa Walesa à en croire Makambo de quoi lobia. On va suivre également Denis Lessi qui confirme la mission évangélique. La mission Oyo Nzambe apesi Kabundi Walesi. On va suivre Denis Lessi également. N'a pas quelques audios pour ba audio wana ndé commis problème. Bon là on a deux vidéos. So itu zongi et puis na benga sikoto tia audio to kana no so audio ngo bino bokoyeba. Ngai jusque là je ne sais pas confirmer sur eza mongongo ya Denis Lessi eza Denis Lessi. Je ne suis pas juge, je ne peux pas ici prendre le risque de confirmer que eza Denis Lessi to eza Denis Lessi. Moi je peux pas le dire. Bino bozana nda couper bokoyoka na ba audio wana. So ke zalié to zalié te bokoyoka ya. Bino te pe bokolo. Ngai pe Denis Lessi aza na voyage, je pense qu'aza na Europe. Ce qui a yé awa volontiers na koyambaye na bosolo pour appeler sa version de fait nae. Peut-être aza na makamsu ya koloba pour ata mutu bolingo bete masasi to bolingo boma ebo pesa ata maloba suka pe aloba. Donc Denis Lessi est invité officiellement ya ko prendre part na bosolo pour aloba pe. Peut-être à cause de la makama koloba. Mais suivons d'abord ces deux éléments. Il y a Denis Lessi, on se retrouve après na ko introduire quelques mots en quelques mots. Ba audio toyoka soki ba audio aneza ya solo to ya lukuta soki eza ya solo tokoyeba soki peza ya lukuta tokoyeba mais dossier eza na parquet moi to kota na kati mingi ezate ozo to koti mingi instruction eza secrète et on est interdit de ne pas réfléchir trop sur un dossier où eza déjà en justice. En image, on se retrouve après. Alors les nana mingi mais na retro na ba doute aya ba doute na makasi mais ça dit qu'au fil du temps acte à opposer, façon à vous surveiller, la honte à l'aïe, l'amour peut vivre l'homme sous miraculé. Et puis madame a envoyé ça là, moi tout là, à mon Tanzanie. Et Nazara est vraiment abouti. Mais d'ailleurs au monde à la preuve, Dieu m'a parlé personnellement. Quand moi na matanga, na iba na ibo face à face, mais à otala na matanga, a tiré une contribution, soumission. Et puis, il y a combien de soutenir à 5 ans. Mon arabe n'a pas dit à Rotina, mon frère n'a pas dit, mon enveloppe est soumise. Avec un moment, mais à un moment, on a mon témoignage, les témoignages, on a opéré ça dans l'émission. Donc, on a au moins un film, et dit dans la kitna, à un miracle, mon consument, à un miracle, à la monnaie, va témoigner de moi à ma casse. Alors, Dieu lui-même a parlé que cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Il est temps que tu le soulignes, surtout je ramène les flèches vers toi. Alors, la Monique, effectivement, et comme il tente, Sikolo, Nanae, Namonae. C'est là où je l'ai appelé. Tout bien, Nanae, Sikolo, Naïb, c'est le lobby, la bengi, la binga, mon soya. Ça l'a tout dans Koutana, on a un macam de fond,
Alors, nde nabi, na ko ke l'église ni pas na ni ko ke osana. Sobiso balé to kutanité. Bon, j'avais un problème aussi de disciter. Et puis na présenté de ce qui se passait na mon que elle mo bo na sala mo opposition pour na yi ba itana yi. Est-ce qu'il y avait Nzambe ou avait Nzambe? Monika za Nzambe? Oui, bien sûr. Avec Nzambe ya mo mona ba Nicolo Nyonso, na za soutenir ye na ba émission, na soutenir so ba tuminga prophète Yonima. Donc c'est comme ça que la liga ina ya vive voix là sur la gaé na yebisila mon ndako parce que nous le ban église déjà bien été il faut la bande pas naé na l'accès motema ba merimi na ina ngo yepe a 50 témoignages na comprendre le bilan mususu na comprendre été donc j'ai compris et Dieu m'avait parlé avec maman Tina pour yebisa ngabi un jour au pesa na raison na yepe ayebisina petanga wuti mboka wuti uzima yayi ya pena asa ole kana ina bolingo na ngana madame puis va soutenir nga mais et ça là quand ndenge ke na ibongo tinza ma permettre oyebi ki banda to yema na première fois ngana to kutani ya boy et là le mais l'aéroport vous allaka non l'aéroport on est parce que comme ça matanga na ba nani to kutana mais sikoyo face boy to solo abiso mimbale to van na matanga to kutani to solo mais boy ça ce rencontre officielle so moto ayena ndako moto se kandimé alors ndé ya mona yaki na mona na présenter l'esquisse na bilo mususu et puis na l'accepter que je le soutiens parce que Dieu m'a convaincu à tant soutenir et que tant nous avons apprécié Pemboka to soutenir donc ensemble et puis tout ça moi ba projet mususu to baloya pe to kutani to prier to sambeli tout ça na sengi pe soutien na to prier pe lelo. Donc moi je suis très content na Koya Kotale Nandaku, c'est un homme simple, un homme bien. Et bandeko muso bana ba doute. Faut pas l'imaginer parce qu'il y a des Laurentins. Amen. Amen. Pasteur Walesa, un petit mot me ramener sur prophète Denis Salobi pour na yo munyo ngeni. Koya pa na yi, koya na yi pa na yo. C'est normal parce que le logo ya lobi te ya mabe à lever Zati parce que pour la condimation solo, il faut d'abord on a tout. Et nous avons dit ma femme de Zati. Et puis ce que nous yo yevi kozali na bic na maboko na yo, au moins nous tous ça veut dire ça bic te za crayon pour comprendre que nous avons monité. Il faut l'indiquer peut-être ni ce moni na monté. Yango tant aussi pour y aller pour y s'engager sur le penaye. Et singa que papa na mandoko di maté na mandoko di matam kebe tala makamzamba la kisinga tala ndenge zamba la kisima sinanga tala la bidemo aiba lo bipeki na zaki ko tala na miso zoto mitango sikoyo zamba yeko fungulanga ile na yeko c'est normal il faut ko za la kandingwa de façon ko di maté ke ba tout ba di makaka ba mususu ba ko boya na mutema mabe ba mususu pe ba ko boya ko ba monité bato baza bakolakisa ezali bato oyo andimaki te me ntango ya bundimi amoni sikoyo aye kolakisa yango vertement ke sikoyo namoni yango nazopesa merci et c'est normal po bolingo ya boye ndenge sikoyo alingi ngai ndenge andimi nzambe na biso mpe tozotravaille nzambe moko eza nango mabe te eza eloko moko ya kopesa nzambe merci yango mpe nayambaki ye nayambi ye makasi na mama pe ayambainga yamba bima bien, aux familles, les amis, les sociétés à Soukati, vous allez ensemble, vous en Sunga. Tango bazaba tu vas travailler ma casse na kati mboko yo. Ngaku tuna loba ki tango to yaki na 2001, 2000 awana Kinshasa et to bambeki olimie makasi. Vraiment lelo na lingina loba mambo nzambe alakisina pour la prophète Kabunda Alesa. Na moni vision d'abord na yaki tokuta na ye la fa passer ngana na ba doute ebele par rapport na ye ba période wana ba période mo boye ti nzamba ye ko convaincre nga non c'est un serviteur de Dieu compte tenu ya ba témoignage ebele oyo na mona nga moko na batu bazui ba miracle na nzela na ye epananga tango na ye na ye ko kuta na prophète na senga signe pa nzambe na moni prophète ayamba nga to sololi na yepsi ba problème nanga aye kopesa ngai conseil et puis à soutenir nga na problème na inango mais déjà avant cela prophète a soutenir nga taba 2-3 fois tamuso na sengi ete ba otinda ba serviteur ba mania ba boya tina ndako ba utikela nga mbonga ba monane ba bilongo
motandé ni ngakudu na yeboy mais na bosso le ba doute makasi mais ba témoignage wana déjà na solo ka on bosso pour na yebisa que un jour na o témoigner na et pas na tant na commis tout sambeli mama pe asala wana a bénir nga après a yebsinga ponga na o douter na muto apesa ba to mbongo boye c'est a muto makisi muto ba motandé ni wana o yazo kapla ba 10 000 ba nini tout ça est-ce qu'il y a zo somba ba tout ça ça va bien habiter muto na za nzambe solo soutenir ye et puis azana clé ya mboka de salenga na komona e to sambeli ba na rien blocage ba nzile fongami au moins na ke voyage na France quand na uta aussi ça na ke voyage na France de tout ciné na ke voyage au sukona uti na États-Unis nzela pa Canada fongami ba pesinga ba porte au Canada ba pesinga vraiment monde entier porte fongami nzamba pesinga ah na episa ke muto suko soutenir ye au moins na makambo nini et au salema na yeko zonga tant on a une États-Unis na mon vision na na bete ke azana na campagne il est 14 mai na iba ida tete mais na vi ke ari na campagne mo na zo mo na réalité ya campagne na moni batu plein na campagne même pour ba mo nango na yeko koma na moni placement to sala ibo ba s'éviter ba gi belé ba s'éviter ba gi belé na ba grand ba nini nyoso to la yohana apo ya yeko kota no mondele moko boye azali na ye mondele mo aye azuye abito kende bato abengi siko couloir mo ezalaki batie penda placement tina likolo kuna tout est doré tina likolo alors na moni ba mondele wana ye liboso mondele wana na sima ti ba komi kota likolo biso to tikali biso so na se plein ya bato o penda ke belé ya bato atomboli loboko boye ba miracle mo ba likosala papa na mondele wana zali na sima après alimwe donc plein biloko mo commencé ma on ça manante même dans ma vie spirituelle na mona biloko ande ba miracle moko impossible et tamo salemi en tout cas batu bandimi nzambe ba komo ba oui nzamba mo très bien. Oh là là donc beau frère na bana ko mona mingi azo mona clair et puis Dieu lui a dit abaki ba oh azo bana nzamba ibsinga na habité lelo qu'est-ce qui se passe. Nzamba kosaki yenda monaki bien te, qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas. Nazo zela Denis Lessia na solo officiellement pour na tout na question par rapport à problème nyoso ezoleka autour ya Walesa. Vous avez parlé des audios, on va terminer. Vous avez parlé des audios. Et monsieur aussi là ba audio wan. Bino bandimi to bana ya pasteur Walesa. Démarche d'abino zanini après avoir constaté nyonso bozo constaté papa allait attaquer c'est l'obinoza faussement bato bazo colporter bato bazo monter de toutes pièces des dossiers contre lui pour la nuire position officielle ndenge toza bonne émission bato ba retenir nini et puis on va terminer avec des audios pour notre frère Michel Bakenda qui est avec nous déjà sur ce plateau. Merci, je pense que c'est une très belle question. Bisso bana pasteur Walesa. C'est l'héritage où tu dois répanailler. Où l'église des alarana pour ça, ils ont témoignage à pasteur. Le grand combat, c'est de nuire le témoignage où le pasteur Walesa zanamo. Problème exact, comment est-ce qu'il a un bon témoignage? Qu'est-ce qu'on doit faire pour te coller et pelo amabé, abébapé, akokana biso. Ouais, akokana biso. Pourquoi il ne nous ressemble pas? Non, côté bassi azate, côté escroquerie azate. Dieu l'utilise trop dans les miracles pour que les gens témoignent chaque fois. Comme ça, tu collé. Comme ça, Abeba. Et sur ce, nous avons dit ceci. Bissoba pasteur Walesa, le comité de l'église, les fidèles, tout le monde, nous sommes déterminés à porter plainte contre M. Denis Lessi. Et pas nous sommes déterminés, nous avons déjà porté plainte. Ah, vous portez déjà plainte? Ouais, ça va faire déjà quelques jours. Il y a un moment, je me réserve. Déposez déjà pour confirmer. Je me réserve de beaucoup de choses. L'invitation doit être déjà dans sa maison. Donc vous confirmez déjà plainte? Oui. Il a fait un message, il y a pardon. Qui s'excuse, s'accuse, moi je peux dire ça. Parce que, ils ont versé Moko, et dérangé, il parle chaque fois de la paix. C'est-à-dire, lui cherche des problèmes avec des gens, et puis il vient dire chercher la paix avec tout le monde. Ça, c'est un verset, il y a bateau, ça, il utilisera. Moi, j'estime que lui a l'épée, il n'a pas la paix. Il doit la paix avec tout le monde et la sanctification. Voilà, personne ne verra Dieu. Lui doit commencer par être converti.
Et non parler de la paix, parce que la paix, c'est Jésus. Jésus-Christ est le prince de la paix. Jésus est la paix. Comment est-ce que vous pouvez vous décider, il y a ce témoignage, il y a le karma existe. Chaque fois, vous vous réunissez, vous faites 2 réunions. Qu'est-ce qu'on doit faire pour nous détruire? Sur ce, le plus grand message que j'ai vu beaucoup de gens depuis la nuit, téléphone n'en est pémité. Les gens m'appelaient sur le message pasteur Walesa, papa Nabiso. À ça, un message moro hier pour dire que a accordé pardon na pasteur Denis Lessi. Parce que pasteur Walesa ko boya pardon te. Azamutu. Basenye bo limbisi na mutu andimi ke na salio mabe limbisanga andimi. Mais il y a un grand réseau. Pardon, ils ont dérangé justice te ko sala musala nango. Ici, je voulais rassurer tout le monde que le pardon de pasteur Walesa ne signifie pas qu'il a retiré la plainte parce que lui n'est pas plaignant. Pasteur Walesa fundi pasteur Denis Lessi te. Pasteur Denis Lessi ba fundi l'église. Na bato ba lobi témoignage à papa na biso ko beba boyete. Chaque fois il est combattu. Chaque fois il y a que des problèmes non. Le rôle a awa makambo ebimi que mutel aza simanango justice eza li feloté. Nous attendons Aya qu'il vienne répondre. Quand même nanzela na ye tokoki ko yeba réseau. Vous pensez qu'il y a des gens qui donnent de l'argent? Ceux qui ont ba audio no yoga il fallait que des gens ba mbongo ba benga kinga na bando sala émission quelque part mais que ba mbongo. Tu sens qu'il y a des gens qui donnent chaque fois de l'argent. Qui sont ces gens-là qui poussent les gens? Et comme qu'on a posé au Bomamutu. Dans le net général quand il m'a présenté ba tribazo pour Bomayo. Qu'est-ce que Kabundu Walesa fait? Sur ce biso église, tozo bi kananzela ya Nzambe Walesa. Nous avons vu de grandes choses, nous avons de grands témoignages nous tous, y compris moi Gédéon. De partout dans le monde, il a un bon témoignage. Mais comme il y a des gens qui se sont décidés à témoignage, parce que l'héritage d'une église, c'est le témoignage. Une bonne église, c'est l'église qui a un bon témoignage. Biso toza d'accord te na bato oyo ba s'afficher papa bebi sa témoignage à l'église na biso ni à papa na biso biso ba tout mona loboko ya Nzambe biso ba tout mona ba miracle na vie na biso biso ba tout oyo toza na confiance ton dimeli Nzambe na ye. Nous sommes décidés, nous avons besoin que justice et ça la mosala nango to yeba pe réseau oyo. Qui sont ces gens-là qui avaient contacté ces garçons-là? Qui sont ces gens qui se sont décidés de faire un bon montage comme ça pour nuire une église? Qui sont ces gens-là qui financent chaque fois? Qui donnent de l'argent? Même TikTok, donc vous voulez que la situation soit éclairée? Oui, justice est sous Nabiso. Très bien. Le pasteur Walesa a andimi pardon pour Aza père, Aza pasteur. Mais ça ne dérange pas que la justice fasse son travail. C'est ça le plus grand message Nazala Ginango. Et c'est que nous demandons que justice soit faite. Très bien. Sur le dossier Kabundu Walesa, na batu oyo, bazo bundi ça y est chaque fois. Nenge Denis Lessi abimi neti tête d'équipe. Denis Lessi est consort. Comme ça, Nanzela na ye, to yeba quand même raison en haut. Faut bien que prophète Denis Lessi. J'ai demandé si il doit commencer par être converti pour devenir un vrai enfant de Dieu. Peut-être c'est un rétrograde. Ouais, ok. Ce qui a ouais, kasi fa zonga. Fa zonga mais qualité à kotika nango. Qualité à kotika nango. Ah oui. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation, messieurs et dames. Ah nzamelanga. Oyebi biso na baluba balubaka mamonambo mafula kumbuntu. Pana biso balu. Para biso ba Congo. Biso ba Congo. Moninga na za Congo, mama na ngaza mutu ya bafle vol kota bayombe. Mama na ngaza muyombe, papa na ngaza mbanza manteke. Para biso balobaka mamona mbwa mafuila kumbuntu. Navandi na zota la kabo. Qu'est-ce qui se passe? Nalobaka na bino ke mutu soki alingi yote ato pesi saki ya mbongo. Motema mabe c'est un état d'esprit ya mutu. Jida Iscariot. Azalaka mobombi misolo. Donc tolo bana lelo ezalo kola zaki ministre ya finance. Ya Yesu. Donc, Nicolas ya Yesu. Jida. Matata ya Yesu. Jida. Doudou Fouamba ya Yesu. Jida. Ainsi de suite, bato nyonso boyebi, bazaka ba ministre ya finance na mboka na biso. Na pesi forme wana po bo comprendre. Na bengi bango ba Jida te. Mais na pesi forme bo comprendre le rôle, la responsabilité que Jida zaki nango. Donc, Yesu, so que la bateau, il fallait que nous mingi zaki Jida pour tout ba rapport. Vous comprenez combien?
Est-ce que ça va vous dépensez combien? Vous dépensez, vous payez mon toutel. Les arrivent via Yesu. Dans la logique des choses. Jida comme il a besoin d'un bongo. Jida comme il a besoin d'un bongo. L'issue ya Jida est correct aux alatés que Jida a été qui est sous pour un bongo. Non? Ngai na lobaga. Ce qui est scientifiquement, malheureusement, ce n'est pas la Bible. Dans la logique des choses, l'issue moi Jida, il fallait ça la détournement. Pour Jida bomba mbongo. So on a besoin mbongo. Na place que noté ka Yesu fala ben naka lara Yesu akimi nango. Baba no luka Jida zawa pi Yesu asimisa ke mbongo ebele. Mais malgré yé mo bombi misolo, yé mta yebi chiffre, ayebi montant et caisse ya Yesu. Ateki Yesu pour la mbongo mi bende misatu. Le problème ya Jida zaki mbongo te. Aba non c'est pas na Yesu te. Voilà. Poazaki na mbo bombi mo nyangeli misolo ndeye, mabite Yesu te. Opesa ngaka ta mi balé me bo le gajo o. De deux, likambuya kayena Abel. Baye pa nzamba bi pesa biso nzela tolingi to offrir mbeka. Nzamba pesi bango nzela. Kaya koti studio, Abel pa koti studio. Bango mi bale ba osala musala po ba offrir na nzamba. Ya Abel nzamba ndimi yango, ya Kaye babo yango. Olie Kaye tu na Abel, na lingi to solo no expliquer ngai. Formule nini yo sali ba ingredient nini yo che. Po nzamba yo. Te abomi Abel. Mais Abel a kena formule. Nzamba ko yoka pe yote. Po formule o sali ba yo Kaye akenango. Yo sko bomi mutake na formule. Prière no pe ko yoka na te. Na place o bomandi ko na yo tuna e formule. C'est ça le problème avec les chrétiens dans nos églises aujourd'hui. Nzamba bengi moto na ndenge na ye. Dieu ne travaille pas avec un groupe de gens. Dieu travaille avec un individu. Nzamba benga ka moto, benga batumi balimba la moja. Non, le kuta. Dieu n'appelle qu'un individu. Il traite avec un individu, mais azo traiter na bateau à travers cette personne-là. Koyo kamabete, ezaka grâce. Naza victime ya grâce o nga na pesa i commande te. Asali yango ndenga lingi ero ya lingi. Mais si les choses ne marchent pas, la moindre des choses tout nangai. Au lieu mi tout na ba question, au lieu que nanda kwa nganga, tout nanga kaka na expliquer yo, ou bien tout nzambe. Quand Israël Moutombo prend de l'argent, nous allons chez les Pygmées dans 2 semaines, le 15, Torozala na Yeimbo. Donc nous avons la Pygmée. Donc nous avons la communion na Zamba. Tokola na Zamba pendant 2 jours. Bilo qu'on a bino et belé au pesa kapona ba Pygmée. Bilamba ba sapato. Dans 2 semaines, soit le 15, nazo za et pas ba Pygmée na forêt équatoriale. Nazo que nekota la bango tokoza la communion na des reportages. Nazo que neko sensibiliser bango sur beaucoup de choses. Siko Pygmée za na Zamba. Tango yozo buntsanga na Kinshasa Pygmée za na Zamba. Nzambe kotika moto te. Le sambo ya Pygmée. Moutaza bio. Azo samba ya la Zamba. Vous pensez que Nzamba koyoka yangote? Quand je prends mon pasteur, c'est lui qui représente Dieu. Le représentant de Dieu dans un ensemble. Les pasteurs rachetaient l'ou 56 passes témoins fidèles. Na Shalom Tabernacle. Oh. Et au Moussal Nanzam, mais on investir dans Moussal Nanzam. Je prends plus de 60 000 $. J'achète des véhicules, je donne à mon pasteur. Vous pouvez ou ne pas comprendre. Pourquoi ben en folie? Et moi, je sais ce que je suis en train de faire. Je sais. Pasteur Nangaya commis et sengoya pasteur. Bible Moutelobi. Donnez à ce serviteur. Confiez-vous à ce serviteur, vous reçurez. Au ligno reçu, Koluka magie moussousoute, confiez-vous à ce serviteur. Je donne ça. Au lieu de pasteur Nazwaka Ngo et pas Michel Bakenda. Michel Bakenda, tout à l'heure, na période mokazo mutukana yé après ça un pasteur à sema en église na. Il avait une belle voiture. Il y a 4 ans, 5 ans, peut-être 7 ans, je me rappelle plus. Ba ko rappeler Biswangwa. Ah bon? Et là ba tout peut ba sala raboy. Quand Dieu va me bénir, je ferai quelque chose. Et Nzamba pesa j'ai donné à mon pasteur. Yo ko ya ko tuna ba question ndenge ni ne komi. Nzambe mo la Bible lobi, il a aimé Jacob, il a eu Esaü. Nzambe alingi Jacob aboye Esaü. C'est lui qui appelle. La grâce selon la mesure. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure il y a donc écrit. Kobomanga ite, tuna formule. Kanga misu. Zela grâce na yo. Kobomanga ite. Ah, Caïn, où est ton frère Abel? Dans nos églises, c'est comme ça. Bozo bon de la Nzambe ape sabiso mbongo. Nzambe ape sabiso mbongo. Mais quand Dieu bénit un frère au milieu de vous, vous priez ou vous ne priez pas. Vous êtes incrédule.
Bozo Zelanini binomoko. Vous avez prié, demandé à Dieu. Seigneur, bénis-nous. Il a exagéré ici. Au 50 ans, 5 000 $, bah, si bah 0 comme si on 5 millions. Ma frère, bah, bite, tout le bas qui a coupé sa meilleure boété. Les incrédules au milieu de nous. Jean-Baptiste, il m'a dit, soit koya. Ce que tu as dit, c'est que Jean-Baptiste, c'est pas comme il y a tout la vie, non? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous devez être heureux. Jésus a l'obagi soki bondimingai. Bokosa la miracle kolekangai. Jésus a laissé 5 000 personnes. Soki a laissé 10 000 personnes en marche. C'est l'écriture. Jésus n'a l'obagi. Boko tambola. Bato bakondima liloba. Nzamba lobi na pesi bino molimo mosato. Na pesi bino bomo ya seko. Na pesi bino na mabele. Na kopesa bino na mabele. Bozo mapango. Boko somba mituka. Boko bota bana. Boko zala prospère. Kozela bomengo na lola nanu te. Bika bomengo na se na mabele. Lola eza bomengo ekokari na ndelo te. Mais na se na mabele. Nous sommes appelés à mieux vivre. Côté ya kabiso to tika biso to mona pasi bisengo na biso eza na lola. Tika to bika na noawa. To somba mapango to somba mituka. Qu'est-ce qui se passe? Poison est contre une église. Ponzambe a pambolindeko. Mbasu est contre une église. Ponzambe a pesi olikabo. Le miracle. Miracle est d'abord le miracle. C'est un don. Le miracle est un don. Et nous avons pesi na moto ya lingi. Qu'est-ce qui se passe? Kaye ozobo mandegono pona nini? Obomi ndegono pona formule. Et dans nos églises, nous avons des hypocrites comme ça. Batumusu ba yaka na motema malamu balingi liloba nzambe mais bo inisi bango nzambe en église balongo église likona yo pozo tonga mingi olembisi ekondima. Pourquoi tu ne peux pas te réjouir de la bénédiction de ton frère, du don que Dieu a donné à ton frère ou à ta sœur? Qu'est-ce qui se passe? Aza mwana tata na yo frère Branham, William Marion Branham, qui est le prophète du temps de la fin, à qui je crus nandimeli Yesu na liloba o Branham ayenango po eza liloba nete eza liloba ya Yesu. Seul le vrai amour entrera au ciel. Jésus a l'obaki ndenge nini okolinga ndeko ozo mona eto zolo kolinga kanzambe. Branham malobi l'amour. Le diable peut tout copier sauf l'amour. C'est Branham qui l'a dit. Miracle, le diable a quoi copier. Tout il peut copier mais sauf l'amour. Ndeko nangai, toi vivre batango ya suka. Bokoti si copie une église. Bozo coopérer ndenge nini ko salama. Bokoti copie Ananias na Safira. Bateki lupango me baboko yana mbongo nyonso. Ba coopérant. Oh nzambe yoka biso mao. Boyoka ba audio. C'est à vous de juger. Est-ce que ça Denis Lesto ezalité? So que ezali e makambo elobami na kati bozo apprécier ngo ndenge nini. Ça fait très mal. Makambo elikako za la libanda na kati église te. Entre nous on devait être soudés comme des pierres dans la pyramide. Aucun rasoir pouvait nous séparer. Je n'ai jamais vu un corps malade. Un parti ou une partie du corps malade abandonné par l'autre. Quand le doigt est malade, Moussa Piabelaka, Makola Memi en hôpital. Miso Ataleli tout à la tête, Mounokalobi, je suis malade. Quand ton frère tombe, il est en difficulté, va vers ton frère, parle avec lui, prie avec lui, soutenez-le. Tiens-le par la main. Ezaka Nabiso. Ma belle Nabiso et Manamiso abatouté. Mais les gens s'entretuent. Les gens s'insultent. Les gens ils s'exposent. Ngala lekiye bisonde toza boye il faut kweya kokana bisote mais soki ya solo wale sazana kana yo soki ya solo Denis Les vous êtes dans le même camp, vous devez parler le même langage. Oui. Vous êtes dans un même camp. Qui vous a ensorcelé? Revenez. Abolingo na bino ya kala. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Bandimi ya lelo. Pandemie alelo. Oza prêt à cause poison boma pasteur. Pe ozolo bangam na sala kibo. Oboka mbaso, oboma libala. Otindi bakulu na babeta frère. Vous êtes dans une même église. C'est le vrai amour entrera. Lola moko ekozala te lola ya babranamiste. Lola ya bakimbangiste ya ba musulman. Dieu est seul et unique. S'il y aura enlèvement, le ciel il y en aura qu'un seul. Et il faut entrer. Pour entrer, il faut avoir de l'amour. Seul le vrai amour entrera là-bas. Et pour avoir cet amour, il faut avoir le Saint-Esprit. Regardez et suivez les audios. Suivez les audios. Je vous retrouve après avec Michel Bakenda avant d'entamer les débats. À tout à l'heure. Que Dieu nous vienne en aide. Oui, allô papa. Les gens qui ont un numéro, na longo le numéro na po bazo benganga mingi fort. OK. Malobi. Que
ngai natamboli te naza kutuka nde na ndako na abi eloko yango ezotambola ouais ezotambola deja bato babenganga bazotala bazotalanga bazobenga encore onakoma komo nini seo wana telefone wana komanga mokomaka Yves Masamba na mboka na ngayo so tina côté émission na bati quelque chose ça va na pourquoi c'est beau papa na rozela vraiment signe Yves Masamba yango wana azalaki na raison mpo soki vraiment mpo soki bongo te biso tolingai tosala ngo na ndenge na biso lingi ekoma mama na rankin soki ayo mpo otekaki fasi kinsoki ayo mpo otekaki fasi elingi etima bongo donc nde mutu sokuta yebi ayokana lokolo lobi yo moko sa journaliste moi balandela moto eza te ebidede sikoyo babanda oluka sikoyo baoluka calcul tokosala ndeni mpona miniti oso basalo mabe bakoyebake ye oui donc nde eza bongo papa yo kobima sikoyo ifonga mokonzi moko sikoyo nanabenga nani ministre ya ogilano awayaza bavoka ebele awabenga na biloko eti aza ndase bapeti makena koyatinga ya biloko wana alingi mpe vegetarian koyatinga ya biloko wana alingi mpe vegetarian koyatinga ya biloko wana alingi mpe vegetarian protege mwana po baluka baboma ye abenga yo bazwi yo sikoyo atiyokeke pa abadosoutenir yo apesi yo bavoka bolaka ya mwana ebetana nosengani oyo leli nabengi napesi yo mpe nimero na yo aleli yo so yabengi yo suka oyebiso boyaka place bongo vraimen papa po liboso vraimen ndenge epekaki bongo na bandaki kobanga na bienga papa aza awa te ngai nauti kobenga ende nakataki nauti kobenga ende azoyebisanga makambo mbongo eza pa na yo eza pa na ye te ye ayaki na makambo pa na yo po yo nde olandela makambo mbongo yo nde okende konégocier yo nde mutu kolanda ba négocier. Ah d'accord, yo kaka bien. Voilà ce qu'on doit faire. Parti wana ngana eba maîtrise soka yebisanga bongo ngana ngana négocier. Alors elo to kosala eza boy. Il faut se calmer d'abord. To abima na kata lisolo wana. TV négociation mbongo ezalaki pa na yo ezalaki pa na yo yokanga bien yokanga te yokanga bien te yokanga bien ngai na peti ozokangelanga okokangelanga te natuni ozokangelanga nalobi boye zala mwa respect s'il vous plaît nalobi boye ye toyokanaki boye soki image bimiso bato ba négocier ba bando benga normalement bato ba yebi numéro na ngate parce que ngana tie numéro te ba yebi source ya likambo ndenge zati ba ko contacter na to réfléchir ngana ba contacter mutu te ça c'est un erreur peut-être to salaki tango oyo image on les a koleka il fallait qu'on tia numéro ya contact tokato psimisanga peut-être mutu moboye azali ta avocat na biso azali ta avocat moko net avocat na yo pourtant numéro wana bazo benga yazo yamba et puis ako faire face na bato na sa ki ba toucher première erreur to sali bo eza pe erreur te eza pe trop tard te parce que na yoka
pourquoi ça trop yoka oui négociation qui m'a bé négociation que ne m'abete parce que yo goza sécuriser bozaka na place bokwe couper mais goza na sécuriser au lobby au data place mo boy aussi attends-moi quelque chose ok moi place moi en attendant l'État va négocier un avocat et poto bakanga pe mutu yo ebate ke poto ko eza trop dangereux oh poto okanga mutu kutu poto kutu ba reçoit facilement parce que poto ce gars Interpol et indique un message mutu na place boy ne ba si yo peta bien pe ba songi speaking oui eza bongo boyo ba ngote non pas moninga ina minute on azaki na posa mbongo expliquer ngai nanu yebisanga vérité makambo wana ekipesa biso mbongo to yepa na yo o assurer biso ke tokozwa tokobanda 250,000 ya débat so tokomi na makambo yo pe $250,000 yo ebi yango papa le nango donc kasi non je n'ai pas dit ça peut-être yo kinga mabe non 250,000 botoku ta bomi mutukutu akofuta kutu bongo te boyo 250,000 et là pour ça la lobby yo kanga bien yo na mutu na yo na Serge boko mati bokutana mama Tina ou bien deni boyo kana ndeni toko ko sala eloko yo pour permettre kimia ezara Merci on a koko matin na koko tambola te na commune insécurité. Tambola te ndeni mais faut bima kakati. Mais ceux qui aussi attaquent arme boy. Ba ozana sécurité. Na. Oza mutu ya? Naza na mbongo te naza muta makolo naza ne. Mais ba ko pesa mbongo te. Ozi taxi express. Mais na ko tinda ba pesa mbongo. Pour bozala wana jo wana pe ya wana. Comme ça, pour Sololito trouver compromis, comment on va monter une nouvelle stratégie pour la OSA. C'est comme ça. Et puis, ça, on a besoin de tout ça, déploiement. Moi quelque chose pour se maîtriser quelque part. Mais dans les binobo solana, nous pouvons monter une stratégie dans matinana, total. Comment on peut faire pour la sa situation? Effectivement, on a dit que c'est ça. Mais comment on va faire maintenant? Yango na zolo banayo. Au lieu mata, c'est ce qu'on doit faire. Donc, yo, Serge, na mutuno anana mère bouvandi nan. Botala comment on peut faire. Ouais, c'est bon, problème était que c'est comme ça. Vous comprenez? Na peut sur la lobby mabe. Hein? Bon, ceux qui ont vu, n'a besoin moi aide. Par contre, ça yo attaquer muki sunga yo, il y a pas de problème. Serge oyo pesa nga numéro yende mutufu na benga. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24h/24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue.